sedeto jambote munkumbwa se ye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela tulendele kutovwanda sedeto tata mfumwa mbanza beto bana bakutukulombole bakafulu watusikidikisa tusamba ensambu zange mfumu wetu Yesu Kristo yozola kwangitata nzambi wase yo untwadi ongitata mwanda wavelela pika wakwa masikilanga munaito tukwa yakwa yelemvu se ye mwana tata mwanda wavelela. Amen. O kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Lelo tozali na date ya le 26 juillet l'an 2024. Solo batata balobaki yango. Na 5 mois ndenge baba bafandaki awa ba date oyo ezali ya kokanisa malekaka na kati na lingomba mususu okosutuka boye lelo férié awa na nkamba lelo fête mingi to mitunaki
ah na bisika oyo tokofandaka badate oyo ekoyebanaka te me ndenge nini ebele ya bafete awa na nkamba kutu na ntango wana batambulisi enseignement balobi ete bana na bajournée mosusu ya baferie bakoki kotanga te bakoki kotanga pardon fo bakende classe pamba te soki badate ya kokanisa na kati na lingomba eleki mingi bacour ekobanda koleka mpona bana bapapa balobaki ete badate nyonso wana ata bana baye te mikolo mosusu me bana ifo bayebaka pourquoi badate wana ndakisa lelo le 28 juillet epesamini na biso banganga nzambe mingi tokoyebaka kike ano biso toyebi kaka date ya le 12 avril yango kaka ozalaka nde ya banganga nzambe nzoka nde le 26 juillet ekozalaka lisusu date ya biso banganga nzambe yango lelo oyo toye kosangana awa le 26 juillet date ya biso banganga nzambe ezali na ntwina mingi tokososola te kasi matei na biso ekozalaka mingi banda na banzembo mabondeli pe oyo ekoutaka na mukanda ya tata nzambe papa Simon Kimbangu na 1921 solo azwaki musala ndenge azwaki musala emonanaki ete musala ekomaki munene esengelaki asenga bato bakopesa ye maboko bato bamonanaka kasi bato bamonanaka mingi emonanaki ete bizaleli ya mabe yango papa Simon Kimbangu asengaka na nkolo Yesu ndenge nini na kosala po ete nazwa basali oyo ya malamu lesa bango kinsukulu mbuma ya nzete ya bilolo mbuma na yango okomona oyo akoboya kolia ye wana akokani na yo te osala na ye na nkolo Yesu pe ezalaki kaka ndenge wana na ye moko pe tata nzambe esalamaki kaka ndenge wana yango tomonaka na tata nzambe eke Lucifer oyo azalaki ange ya liboso kasi azwaka pe test oyo ezali ete bameka kondima na ye soki mpenza akoka po ete azala na tata nzambe biso nyonso toyebi ntango tata nzambe aye kosenga likambo ya tata nzambe ayebisi ye te ekende na nkolo Yesu na mwana na ngai Lucifer akamwe akanisaka ndenge nazalaka ntango nyonso pene na ye ntango nyonso atindaka ngai nazali nde mwana na ye nzoka nde mwana ne ya solo azali mwana mokonzi tikete natosa atosaki ake na likambo mosusu tata nzambe ayebisi ete likambo oyo okomi na yango kende epai ya tata Molimo Mosantu ye ayebaki Lucifer ayebaki ete ezali tata mwana pe tata Molimo Mosantu
ye ntango amonaki ete balakisi ekolo Yesu peut-être nga naza na deuxième position to troisième position na kotala tata mwana mpe molimo mosantu etango ayoki eke akende epai ya tata molimo mosantu révolte eyaki makasi sika ake na baninga na ye kolobe te tala nakendaki epai ya tata ayebisi nakende epai ya mwana wana na ndimi sikoyo aye kolakisanga moto ya misato oyo babengi Saint Esprit molimo mosantu mwanda avelela donc ngai naza nulle part sikoyo bino bomoni ndenge nini tolanda ye molimo mosantu ndenge tolandaka na histoire ke bakabanaki biteni mibale bamisusu balandaki Lucifer mpe bamisusu bazalaki baneutre mpe bamisusu oyo bandimelaki solo ke Nzambe azali yango Papa Simon Kimbangu ndenge amemi mukumba ne makasi oyo Lucifer apesaki promesse ke akubundisa ye Papa Simon Kimbangu na musala na ye na ba oyo baponamaki na ntango wana na solo tomoni ete mamekala ye wana azalaki monima mpai na biso tikino elaka ntango ekokani oyo bayebisaka ye na Papa Simon Kimbangu ete soki omoni mokili na biso etambwisimi na mokonzi oyo ya mwana moke nde yebaka te bosomi na biso ekomi pene yango tomonaki mama Mikala ntango aye komona mokonzi oyo ya mwana moke apesi ye mbote ye wana mpe akendaki na ye pamba te akokisaki bilaka ndenge bayokanaka na Papa Simon Kimbangu ndenge moko mpe kaka na bamvwala misato ntango bazwi mosala na bango elobamaki ete mosala sikoyo eye munene esengeli basali bazala biso oyo lelo mokolo na biso banganga Nzambe oyo toponamaki na bapapa eke topesa maboko na bapapa bamvwala nyonso misato na 5 mois liteyi ebimaka na Papa Mfumu Ndongo papa dangenda kontima na banza nkola mibale toyokaka ete liteyi epesamaka na ngombe kinzuka na ntango ya 5 mois ntango bapapa bafandaki awo mutu ateyaka na mokolo wana ezalaki Papa Maya Sokolo oyo azalaki na école biblique comme professeur mingi tokuti ye ete motambolisi ya solo oyo tata Nzambe kolo Yesu tata molimo mosantu bamvwala misato akotambolaka na biloko mibale mopanga elakisi ete nyama ya yauli akoki koya kopusa na esika bameme bapate bazali te soki amoni ete nyama ya mabe alingi agrese pate to meme wana nde akotya mopanga loboko mosusu nzete oyo ezali na crochet oyo bakobengaka na Kikongo nkoki meme soki alingi akota na zamba to na esobe
akotya ye nzete wana oyo ezali na courbe achi na kingo azongisi na nzela. Jamais akoki koutilize mopanga mpona meme. Yango biso oyo lelo oyo devoir oyo epesameli biso ezali makasi. Tokokontinue na biso école biblique nzembo oyo tokoyembaka ntango nyonso. Nzembo wana ye moko papa Mfuma Mbanza papa de alunganaki angani apesaka yango vers 1960. Nani tokokumisaka AOC wana ne nzembo oyo ezali koloba ete biso batambolisi kilo monene bapesi biso ya kobongola bapakanu bakomande bandimi na nzete oyo eza na courbe na malembe ozwi pate otie na kingo obendi ye na malembe. Grand devoir oyo toza na yango biso batambolisi. Chorale. Merci, chorale ya batei. Oyo ngonga, oyo tokomi na yango ezali ngonga
ya pasi. Ya pasi na ndenge nini? Biso banso tobandaki kolanda mateyi maloba ya bamvwala bango nyonso misato. Papa Kisolokele ateyi biso, Papa Dialungana pe ateyi biso, Papa Diangenda Kuntima kombo na ye Diangenda atamboli na bakwen nyonso ya mokili mobimba mpona koteya biso, kolakisa ete nzela mosusu te ya lobiko ezali kaka nzela ya Tata Simon Kimbangu. Tata Simon Kimbangu oyo lelo na bamvwala nyonso bazali awa na kati na Yelusalemi. Papa Diangenda azokoyebisa biso ete komema molimo ya mutu ezali mpasi, pamba te ezalaka kilo okoki kosala na yo miracle, otomboli voiture to ebende moko eleka kilo oyo bato bazali kokoka te kotombola yango, yo otomboli yango, kasi molimo mutu te. Yango grand devoir ezali na biso batambolisi malamu tobikisa molimo ya mutu ke kobungisa molimo ya mutu. Malamu obikisa molimo ya mutu kasi kobungisa molimo ya mutu te. Yango Papa Mfuma Mbanza alobaka na nzembo oyo touti koyemba. Tobongola bapakanu bakoma bandimi. Donc ya yambo poete tokoma na esika wana biso moko nanu batambolisi tozala batu na bolingo mibeko misala. Soki tolandi makambo wana te biso batambolisi, donc tokomi batambolisi oyo ezali ete tokoti na elanga ya Tata Molimo Santo ya Papa Simon Kimbangu poete tokoka kobungisa milimo ya batu. Kasi na tango wana yo oza koluka nzela ya kubungisa milimo ya batu, yebaka ete na liboso esika ye azali kozela biso mpasi ekozala epai na yo. Bakolakisa yo tala yo ozalaki nganga nzambe, ozalaki nganga nzambe, tala ebele ya milimo ya batu oyo obungisi, tala ebele ya milimo oyo obungisi. Mokolo mibale rencontre ezalaki ya rencontre esika moko Papa Diangenda alobi ete yo okangi en otage bandimi ya batu to milimo ya batu, ozali kolanda nzela mususu oyo ya Tata Molimo Santo oyo azali na nkamba, oyebi yango te. Na tango ya suka milimo ya batu nyonso wana okokende nango wapi? Okokende nango wapi? Wana okomi grand responsable ya milimo ya batu oyo yo obongisi. Na tango wana Tata Molimo Santo
ye azali nzambe ya mawa akorekipere milimo oyo obongisi kasi yo moko ndenge obongisaki milimo bato okomi na mpasi wana nde papa Kisolokela alobaki ete mingi tokokanisaka ete bifelo ezali te mingi na kati na lingomba tata Simoki Mbangu ndenge baza koteya biso nakoloba ete ata na premier poste natelananga wana ata na musika namonelaka Yelusalemi ata na musika nayokelaka banzembo Yelusalemi kasi kategori na kategori oyo akotelengana na kati na Yelusalemi aza kotelengana na pembeni ya Yelusalemi wana bakotala ndenge nini bizaleli na ye asalaki nini oyo ekomisi ye ndenge wana oyo mpe aza koyokela banzembo na musika oyo ya Yelusalemi aza na mpe na kategori na ye oyo asalelaki oyo tata Molimo Santo asalela kuna kasi oyo bazali ete abongisi milimo ya bato na bifelo ezali wana papa Kisolokele alobaka yango bifelo ezali na yo mutu obungisi milimo ya bato ezala ata moko obungisi ezali na mpasi donc elingi koloba ete lelo ezali journée na biso ya biso batambolisi tolanda mibeko ndenge tata Molimo Santo ye azali kotindela biso surtout papa Diangenda alobelaka yango biso batambolisi ezala na ba mouvement ezala na kati na lingomba na tango wana bapesi yo likambo tata Molimo Santo apesi yo likambo kende kokomisa likambo ndenge ezali ndenge tata Molimo Santo tata mokonzi ya bule atindeli yo yango kasi soko ke bon enfin papa alobi boy soko bandeli ndenge wana opengwe yo mutambulisi donc wana bandimi bakosalela lisusu te ndenge tata Molimo Santo alingeli yango kasi bakolanda nde yo parce que tout d'abord au minimiser maloba to etinda ya tata mokonzi ya bule c'est vrai tozali kotraverse période moko très difficile oyo ezali ete bainjonction na kati na lingomba tokomi nango ebele yango tokoyokaka ete ntango bapesi yo likambo tata nzambe apesi yo likambo Satan mpe aza pembeni akopesa oyo ya ye makanisi ekomi mibale yo landa oyo instruction ozwi epai ya tata Nzambe oyo ya Satan wana ekomi lokola nyoka ndenge ayebisaka na mama Eve bolia na bino ye Nzambe ye azalaka na ye dictateur soki aza kodicte bino donc azolinga te ete bino bolia nzete wana po ete bokoma lokola ye alingaka toujours azala toujours incomparable bolia na bino mama Eve ale kolia ale akitala mpasi ndenge yaki ndenge papa Diangenda alobelaki yango ete nyoka alesaka kindoki epai ya mama Eve yango mpe ekendaka na Adam esika wana papa Diangenda ayekolobela na suka ete na kati na lingomba Lucifer akokotela lisusu na nyoka te kasi na biso bato esika wana litei eyaka na ntango wana na papa Engopembe ete mutu na mutu na mayele na ye bazali kopesa yo toli bazali kolakisa yo ndenge kosala yo tala nanu
mokonzi na yo alakisaki yo ndenge nini okoki kosalela na instruction moko kaka tokolanda oyo ya tata molimo santo ezala te na nyoka ndenge ayebisaka na mama eve bolia na bino ye alingaka te eke bato mosusu bakokana na ye kaka mingi eza komona na mokolo na lelo na kati na lingomba ndenge papa Diangenda alobelaka yango na 5 mutu aza kopesa yo toli na kati na lingomba tala nanu na motema na yo moko likambo yango papa alobeli yango ndenge nini papa alakisi biso ndenge nini soki yo olandi na likambo ya moninga yo pe okwei pe papa Diangenda ayaki kobakisa ete boyebaka ete Satan oyo akoti na kati na lingomba ngonga na ye ya kobima esi ekoki ngonga na ye ya kobima esi ekoki kasi alingi kokende ye moko te akosa wa misusu po azala ye moko te azala pe na bato oyo bakolanda ye yango lelo ezali le 26 juillet ya biso batambolisi toye kozwa toli epai ya tata molimo santo ndenge nini tokoki kotambusa lingomba na ye tozala batambolisi ya solo oyo ozali na mopanga mpona kobeta banyama ya yauli oyo balimba bebisa lingomba etata molimo santo njete na biso oyo eza na kurbe mpona kobenda bapate na ye bapesi biso njete te kasi bapesi biso mateyi biso batambolisi mateyi oyo ezali ete ndenge nini koteya oyo bandimo tata molimo santo balingi babunga soki mondimi alingi abunga yo olobi bon d'avance pe oza dérangere na kati na lingomba lekende wana obebisi kasi koteya yango tomonaki ke tata molimo santo c'est vrai biso nyonso toyebi kaka mpe mpona nini papa alobi ete mesure de grâce oyo bazali ya kobunga bakoka kozonga na kati na ndako ya misusu okoyoka bapesi batei po amoni eke bandimi na ye bazali kokima ye yango aza kobondela bango eza na nzela wana te soki oyoki kaka ndenge wana yebaka ete moto wana azali moto tata molimo santo te azali nde Lucifer oyo aboyi kokende ye moko bazala ebele esika wana na biso bandimi tozala pe na mayele na esika wana mesure de grâce oyo papa apesi biso likambo ezali koya na liboso toyebi ete ntango tokoyaka na fete makambo mibale mabondeli mpe misala tozala na mabondeli makasi biso batambolisi tata molimo santo apesa biso bwana na mayele ndenge nini tokoki kotambolisa milimo ya bato korikipere oyo bazali ya kobunga talaka moto amesani ne masanga kolangwa banda bomwana na ye akomi mpaka otika ye oteya ye ke atika komela milangwa nyonso wana akoma nde mondimi pasi grand devoir na biso nde yango wana ya solo na inauguration ya temple oyo na 1981 bato surtout na contre oyo ya zunga
bato bamonanaka ete temple efongwami bandimi sikoyo solo eke tata molimo santo azali awa oyo bamesana na bango na kindoki mosala na bango kaka komela makila ya bato kolia musuni ya moto kasi bato ndenge wana akomi mpe mpaka atubeli ntango wana atubeli bapapa balobi te kozongela lisusu te kozongela lisusu te kaka na mokolo wana bayambi ye bapapa bayebisi azongela lisusu te kaka na butu wana baninga na ye oyo bakendeke elongo mpona kolia misuni ya bato komela mpe makila ya bato bayeli moninga toye kozwa ya ngai sinakomi petwa nakokokota so na banzela mswana te topesi yo 3 jours soki 3 jours ekoki oboyi kaka tokoboma yo okokufa tata wana alobi ete esi nalapaki ndai nakoki kozongela lisusu te tata wana mboka nde ngombeki nsuka awa mbala moko abeli kaka moke bamemi na hopitali ya Kisantu kuna ake kokufa ya kufa kipamba te mpona nini aboyaki kozongela banzela wana poso moko kaka elekaka ye akomi na premier poste bayebisi ye te mwaye okota ezali te zela nanu baninga na yo oyo balakaki yo liwa soki baye bosambi bongo nde okokota ye alobi ete nayebi te ngonga nini oyo ye akoya awa bon lokola akomaki na kondima na ye moninga na ye wana oyo alekisaki ye akezamba kokendakendaki zamba abandika kosala asutuka boye tata oyo akufaki wana ye wana na mokongo na ye atali ye oye kosala nini awa naye kozwa yo kunanga mwaye nakota eza te nayebi te ntango nini okoya atuka ngai naye kozwa yo donc manda mene fo tokende kosala banga na kota nanga soki yo kotikala wana otikala wana esalamaki mpe ndenge wana esika mosusu te mboka mosusu te awa nakombeki nsuku yango batata na bamama tosimba mosala ndenge batata batindeli biso yango mabondeli totika te sikoma te toyoki esi toyoki etikali sikoyo mosala tokende kosala na libanda botongi Yerusalemi donc ndenge bakolobaka ete bino moko batambolisi bozali bagestionnaire donc bozali baprofessionnel tokotala mosala na bino oyo bokosala oyo bozali baprofessionnel oyo bozali batambolisi bozali bagestionnaire siko tokotala ndenge nini bokotonga Yerusalemi po mokumba batikelaki biso ete totonga Yerusalemi soki totongi Yerusalemi te mpasi na biso ekosila te solo kotiolamaki oya makasi na likambo wana ndenge nini tozotonga Yerusalemi mokolo mibale tolandaki papa yange nalobaki ete alingi na ye te tozala bamandian ndenge tozali kosala na rythme na biso na kati na lingomba yango nde fo tosalela bino bagestionnaire ezali feti na biso bino nde baprofessionnel lelo toza na ntinsani ya botongi lobi ndenge toyokeli
ete tozali na carnaval pe remise ya bakado continuité ya ntsintsani yango tozala makasi kokanga makaka na makambo nyonso misato bapapa batikele biso na kati na bolingo mibeko pe misala okomba tata mwa pe tata molimo santo amen. Ika twakubike no moko twatonda lusiamu sututambuli kwa sedieto muzola kwa seye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela